ndeko grandi lelo soko moni biso to telemi ezali pona ko revendiquer ba droit na biso. Donc on a hier cette biso mabe biso pe ba collaborateur à RCC to telemi. Merci pour la confiance et la fidélité au Bozo Pesabiso, Ornionso, dans cette émission à Bino, le peuple d'abord, toujours avec votre humble serviteur, Gradi Mouya, le fils de la promesse. Tout ça, toujours on a pour nous informer. Bino, merci à toi, le grand prêtre César Ngadi Kleboa, merci. Ndenge Ozo continuer, toujours qu'au Pesabiso opportunité, tous à la devant. Peuple congolais pour nous informer Bango. Merci à toi, ingénieur Kelly qui est à la zone là derrière la caméra. Moussala Kito Kozomona. Merci à Reims Mouya parce qu'aujourd'hui tu as prouvé vraiment de quoi tu es capable. Alors merci à toi. Équipe est tellement mounene autour de la bino Moussala pour bosser la place Bozali. Merci à Maman Emeline Zembana Londres, Motema et tous Pepele et Mbetolo. Merci à Grace Nzouzi depuis Londres. Merci à toi. Alors si j'ai Zaka Moko. Solo lelo, et ça sujet moko d'actualité. Je pense que tout le monde yebi Israël Mutombo. Israël Mutombo azali présentateur ou visionnaire, c'est sa vision. Il y a émission solo na politique officielle où les Karabongo na Congo Web pe chaîne mususu mais chaîne principale nango ezali Congo Web. Il y a PDG Chabani Record, mon vieux. Je te salue parce que je sais qu'à chaque fois, dans chaque émission, alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la conférence de presse au Ndeko Israël à Sali parce que déjà, il faut que le lobby à Kenda qui peut présenter l'émission à la chaîne comme d'habitude avec les invités. Mais comme on a une chaîne, on a accès à un plateau pour présenter l'émission. Alors, ils ont qui Sony, à trouver qu'il y a bien au moment où, selon va dire naïe à lobby, on a 2 mois où il y a fouta qui na chaîne et chaîne va matisser là et non nous prix avant bah nous fouta $300 mais après va même à $700. Mais tellement qu'il y a qui n'a souci à servir peuple congolais et à Ndima qui $700, à bandi qu'on fout à $700. Mais bah signaler était brusquement Ayeka Boubaïbisi Ayepe n'a pas invité, c'est ça ce qui est grave. Donc Aye n'a pas invité pour présenter mission comme d'habitude le lundi. Alors Baïbisi Balobi responsable de la chaîne PDG Chabani Record a boyi émission bosso na politique et Salima na mokolo lelo donc ils allaient qui lobby lundi. Ndebongo ndeko Israël Mutombo a bengisaki presse, c'est un confrère. A bengi biso nyonso to kitawana parce que azalaki na koloba parce que makambo koma ko bimebele ono eza makambo politique c'est parce que ayamba ki Ibrahim Kabila c'est parce que asaki be mission na Mukuna parce que Mukuna c'est parce que alors ndalobaki akufanda kimete il faut expliquer population il faut expliquer batu nyonso ba sepelaka na boso na politique et loko nini o esali. Le PDG Chabani Record a boyaye à sa émission. A boyaye à continuer l'émission. Mais au moment où Bazan a 2 mois naye, oh déjà à fouta en avance. Alors, Général Kelly, si tu es d'accord avec nous, toko tana nous total la conférence de presse, ni nous eleki na kata conférence de presse. Ba vérité ni oyo ndeko Israël Mutombo bimisi parce que ayebisa ki biso annonça ki biso déjà a koloba vérité nyonso ko bombelo côté. Et si le gars m'a dit que lobby aza congélateur pour abomba. Donc Régis ceux qui vous êtes d'accord nangai tout balancer dans l'élément et puis on se retrouve tout juste après. C'est pas la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza kati. Ba chaîne ya Congo eza kati. Ba chaîne ya Londres eza kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza kati. Au parti BB, au CFAIO, et Zanakati, il y a CPLA TV. Bouquet comme il y a bouquet boy, au Tchina poche voyager dans le partout lingi. Na bouquet no CPLA TV. CPLA TV. Mais ma biso ne ozo ma biso wana 4K.
machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Israël Mutombo, moi j'ai une personne physique, mais patron des médias, il y a au solo la politique, a estimé qu'il est important de vous mettre la presse mobile parce que à la macam, vous voyez bien que le contrat d'Aïna Congo il a qui résigné de la manière dont hier Israël Mutombo a ce là qui l'a voté. Et puis en dehors de ça, il y a tellement beaucoup de choses. Vous attendez, vous posez ma question et parce que je vais répondre. C'est vrai que dans le podium, vous va venir sauter. Donc vous se présentez les uns après les autres. Vous pouvez représenter Bango et puis Bango va se présenter Bango Moko. Mouto a évalué que les capitaux sont Awa et Israël Mutombo, la table où vous bien, à la journaliste, il y a mon élément qui présente l'une des plus grandes émissions, sinon la plus grande émission. Il y a Kinshasa pour son la politique, suivi Nandeko. Trésor Karamba, il faut non seulement assistant, mais aussi présentateur. Il y a la célèbre émission de l'autre côté, vous allez dans le avocat. Par contre, on va uniquement parole, pour la question purement juridique. Et puis, Trésor, la qualité assistant, il y a Israël Mutombo en même temps présentateur. Il prendra la parole pour la bête à Masolo Tali, uniquement administration. L'ennemi qui va dans la c'est une occasion pour que comment fonctionne cette boîte. Alors, on a le plus bref que possible. Donc, si on a fait ça maloba, na Israël Mutombo. Mais tout donc, vous posez ma question selon ma vague. Donc, on a fait. Donc, il dit solo thème et question. Donc, une question est là, on dit qu'il va dans la question. Bateau, on a besoin de poser la cime. Question d'abord. Israël Mutombo fait sa bino historique naïe, nanenga bandaki, nenga salaki, la question de la bino tout le monde. Merci Christian Bosembe. Il passe en anglais. Bato ebele peut-être ba autour na question pourquoi on a bengi il passe. Parce que moto na moto a oti na mo ngambo na place nzambe ya bandaki li solo na ye. Maintenant Christian Bosembe toza na parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir que moko na moko asala musala na ye na place oya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision à l'époque Madame Esther Abedi oye atika biso déjà paix à son âme apesaka biso confiance pour te tosala musala oyo yango wana uta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene basi na biso baebani batata na biso baebani bandeko bayebani ngana Christian Bosembe tant que nzambe azobatela biso je pense que tu continuer kolingana aza motoyo naza na ba témoignage mingi pona ye naza ko beta sete na likambo wana pamba te tango makambo eye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo bato balingaki ba interpréter bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kobunda pote ngai na koma na likambo to komi awa te. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo mbisi na mai mutakabola ngo péché. Nazoliki ete soki nkolo nde akati likambo wane kozala te mais pona sikawa ndenge nalobaka na mingi nanu namoni mabe na oti sikoyo te Christian Bosembe aza na motema na ngai et puis naza na lolendo lolengo ya azosala pour preuve Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene pona kotalisa soutien na ye na likambo oyo alors que yaki na Congo web pona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko no yasalaka Kin'Info elekaka na Congo Buzz Critique Info pardon eza na Congo Buzz
asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te et puis na encourageaki ye na démarche awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300 abandaki yango mokolo ya lundi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka ndenge bato ndenge na ndenge ba camarade oyo balekisaka makambo nazoloba ya koluweba espace Eliezer Ntambo ayebi yango po taza mpe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalamaka donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete ke Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika ngai na bandaki kosala nzoka eza yango te na bolingo toza nango ya ngai na ye Christian a résilié contrat na Congo Web akoleka lisu na Congo Web te aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awa na oyo wana azo mérité ba fleur po alakisi aza mobali wana ya liboso bato nyonso balingi baloba mabe mpo na ye nakebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, nakozala bref pour na makambo etali ngai eza pasi moto azwa maloba po abeta lisolo na ye moko mingi mingi akomikumisa mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te nayaki na Congo Web na mois de juillet nautaki Africa Télévision oyo lelo naza na bango ba relation malamu naza na problème na Africa Télévision te Africa Télévision balongola ngai te ngai nde na longwa pour preuve nazolo bango sous réserve et contrôle ya bandeko ya Africa Télévision na minute oyo toza kosolola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble ezali ndako nango na lexi 9 ans mobimba mais boyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mbongo bazonga yango mbala ebele na likanisi kokolokota lisusu nzelo barate oyo na liwa il faut mituna mwa bakestion ebele toza na barelation malamu napesi bango mpe mbote ntango na longwe na Africa Télévision nazali société bosolo na politique ezali société eza na numéro ya registre ya commerce ezali na statut eza na règlement d'ordre intérieur toza na badocument nyonso tomituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende pa na bango mais nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web pona kosolola tango toye na Congo Web ngai na assistant na nga Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki peu présent, Edmo Izuba, où il a perdre maman naye. Tokundaye vendredi, na pesi ba condoléances mingi, na kombo ya bosolo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi na Rosalapé na bango. Et logo nini salamaki. Na koti, na kati ya bureau, ya monsieur Chabani. Tozalaki ngai, na monsieur Papi Mandeke o azali directeur général ya Congo Web. Boyebi ke Chabani yenda azali PDG ya Congo Web epi na ba entreprise na ye azali nango ebele. Sima kosolola na ye kulutu wana lobi na ngai ozaleki na ngai na okangela yo makolo te lokolo ye sala musala na yo soki osali musala problème ezali te mpona makambo ya mbongo toyokanaki na ye ntango ye alobaki na nga te ba espace ozosenga ngai eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo mais sima kosolola na ye mingi toye kokoma na niveau ya kondima nabanda kofuta $300. C'est-à-dire bosolo na politique ekoleka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pendant un mois mais tokofuta yango $300.
toyokani nga na sengi kulutu salisa ngai naza na misolo te kulutu andimi ntango toyokani na Shabani entretien na biso misatu atindi tosolola ngai na monsieur Mandeke wazali directeur général nde tosololi na Mandeke tokamati misolo topesi bango na maboko et puis mokolo elandi to mikolo mibale je pense que assistant za na ba précision nde baye kosala mokanda contrat oyo ezali awa baavocat bakoexplike contrat wana ezalaki contrat ya 1 année ekozala renouvelable soki toyokani na bandi na Congo Web boyebi Congo Web boyebi pe audience ya Congo Web il y a de cela 8 mois bino moko bokopesa réponse na likambo wana est-ce que Israël mutombo amemi audience na Congo Web to Congo Web nde tomboli mutombo bino moko nde bozana réponse ngana za na réponse nyonso tango tolekisi na Congo Web problème ezalaki te naza na ba bureau oyo na luwaka oyo eza à part nazali travailleur à Congo Web te nazali partenaire lié par un contrat tofutaka ngo balamu totikaka kozala na nyongo te d'ailleurs parmi ba partenaire oyo Congo Web baza nango je pense que parmi ba meilleurs partenaires oyo bafutaka à temps nazoloba yango bakoki kotémoigner awo ezali ngai bosolo na politique nde tofutaka tovandi na biso malamu likambo ezalaki te tango tokomi je rappelle ici que émission ya liboso na Congo Web moto atournaka yango eza Kalafai Trésor nga nazalaka na Lubumbashi mpo na mission de service tango tozongi na bandi musala bino moko boyebi ndenge toza kosala tozosala musala te po tokoma bapauvre tozosala musala po tobonga soki bajournaliste ebele lelo baza na difficulté c'est parce que bisiko bango bazali bazotia bango bakala balingi bajournaliste baévolue te journaliste akotikala mobola te journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka sanke ayiba me na mosala na ye asali mpe bafuti ye journaliste aza mongamba te journaliste aza yuma na yo te oyo ozosakanela opesaka mbongo mpo opesaka ye mitindo toza contre journalisme wana toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo epi asali mosala na ye nga naza parmi bato oyo bazokanisaka lolenge wana journalisme ekokenda liboso mona toza na bajournaliste ya minene baoyo bayibi mbongo te me na mosala na bango basombi mapango baconstruire bavi na bango baza modèle mpo na biso mpo na nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé epuis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango na oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo Web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana bokoyoka ndenge maître akoexplike na kati ya espace bazodispose mpe plateau mpo te tosala émission directe tobandaka d'ailleurs na barediffusion ezalaka mpenza mpasi ere wana bazorediffuze biso na minuit bazorediffuze biso na minuit 30 lokola bainfo dernier me tondima yango pamba te toyebaki ke tolia matembele na kimia me toboyi ngombe na pasi les choses ont évolué tokomi na mois de mars pour aller plus vite tomoni Congo Web bakomeli biso lettre na kati ya lettre wana d'abord ava tokoma na lettre ezali ava d'ailleurs tokoma na lettre nakomi koyoka kaka makambo na couloir makambo ezolobama de gauche à droite est-ce que makambo ngo nini bazoloba oyo nayoka na couloir Israël asomi mutuka mosusu wana bazoloba na couloir nazo rappele ke ntango nayaki na Congo Web nayaki pieto te nayaki na mituka deja mibale epuis nzambe nde apesi ngai yango soki mituka ekoki kozala elema ya kolakisa moto abongi seke moto aza libomo azoloba makambo ya modele wana parce que moto mosusu akozala mutuka eza moyen de déplacement mpe eza choix ya motu moto mosusu akozala mbongo me aboyi kosomba mutuka eza choix na ye moto mosusu aza na lopango me azofutela quelque part eza discipline ya moto me soki omoni moto akomi komona kosomba motuka mosusu ekomi indice ya kobonga bino bopesa nga réponse est-ce que eza jalousie to eza eloko mosusu nga nayebi te
naye koyoka eloko mosusu balobi yo abakisi babiro mosusu et puis abakisi baagent. Mais papa mosala tozosala eza po totikala lokola bato bazobela kwash bakotambola lisusu te mpona kokola tokosala mosala tolongwa na point a malembe mpo tomata. Nayokaki yango kaka na nzela nga bibolo kwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo pesa ngo importance eza te abibo totala kaka mikolo epusani naye komona bakomeli nga lettre na Congo Web nake na kati ya réunion wana ya Congo Web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Shabani yoka makambo azoyebisa ngai tango yaki awa ozaki na mbongo te osengaki ngai na ndimaki ofuta $300 na maloba na yo moko mais mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle nazotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation kulutu Frank Diongo azali informé na makambo nazoloboye po baza bato bakotaki likambo wana quand même mwa mbongo emati barevenu na yo soko ozoyamba invité moko na émission soki invité apesi yo moke toloba par jour okozwa 200 bazobetelanga calcul eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye mais obakisi bakaro abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut to revoir quand même mwa mbongo tout ça mbongo ekozaka bongo te c'est vrai ntango nayaki na ebandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango kaka $300 andimaki nga kaka na $300 to signé contrat ya 1 année na mois de mars nano tokomi 1 année te po 1 année kosila na mois ya juillet ya année oyo ya 2020 ntango arapele nga ke faut to revoir contrat tomeka kotala mbongo wana ekomi moke esengeli totaka meme ozoganye ebele azobetela nga na machine na YouTube boza ba journaliste nazoloba wa mama oyo bibi azali nga bapirata nga YouTube naza na Afrika télévision bato baza wa bayebi baleya bazali awa baleki na nga bazali awa bapirate nga compte ya YouTube nazalaki déjà na 23 000 abonnés siko kobandela yango nazalaki na Afrique du Sud mpo na lancer message mpo ke tobandela zéro première émission tosali réseau Kalafai moto asali yango 42 vues bouti na 23 000 abonnés bosali première émission boza na combien boza na 42 vues na vandisa bango na bisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première bovanda kimia nzamba kosala musala na ye lelo yo nanu to atteindre loko tozokana te mais toza pe o tozalaki isute Dieu est en train de faire un travail. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si tu as 100 000, tu as si tu as préparé biso. Toko koma parce que Zaki ndokite nzamba opesa. Shabani abengingai to sololi nayi. Ngana bisi problème ezate. Mais nazana contrat moko to signaki déjà. Contrat e koma na suka na mois de juillet. To solo là soki to solo to kotala tant to banda contrat sika moya ko bongisa ngo ezali ba demande ozolo ba ona ozana raison vie ozana raison mais to koma nano na juillet simande to ko bongisa PDG Shabani a boyi démarche wana d'abord à remettre en cause contrat ou andi ma contrat oti pona ye ngai na DG na ye mandeke toyokani na ndenge na biso nde to salaki contrat ou bongo soki toyokani depuis onga na zala ti toza lelo yo PDG mon colonie ne so ebisango ko lekate pona ozaka na contrat te atikala ko ebisanga eloko wana te ba document nyonso ezaka na Congo Web moto asinyango kaka DG mandeke donga na kamwe ngabi oh alingi sous contrôle te contrôle na yebi yango te za contrat moko bona zo ba place outi te ah o comprendre te ngabi bon makambo na kosolo yango malamu te to benga ba avocat na benga avocat monsieur Shabani alingi makambo avocat te mais ngana za société na ko traiter na yo ndenge nini soki avocat zate sengeli avocat za aboya ki avocat après insistance ba tractation ngai pe tozo kutana te na confier dossier na ba avocat finalement toye koyokana ba avocat bayi
nake na likambo penza mwa mbango tovandi na kati ya réunion maître Raphaël Kibuka oyo abandaki ko se présenter pour na ngai ndeko Rigen maître Rigen ayaki pour na ndeko Chabani Gilbert Biladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani nangai tozalaki au total lokola 5 souci nangai zalaki DG Mandeki oyo tosinyaka na ye contrat ye pazala mais balingaki déjà zala na katite oke moto ana signature ye wana babili kambozate tosololi pona nini tosololi po ya komeli biso mokanda maître pesanga na mokanda wana bino moko boyoka botuna oyo eza likambo nini nayebisaki bino biloko ekobima yoka nano Congo Web Télévision yoka lettre à monsieur Israël présentateur de l'émission Bosolo na politique d'abord akomagi mabe il faut akoma Bosolo na politique officielle akomagi mabe à Congo Web TV Kinshasa Gombe invitation après les échanges verbaux que vous avez eu avec le président dans son bureau. C'est-à-dire, à reconnaître que Ngana Yeto Solo Laki. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, Bosolo na politique, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Yangoyo, nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler le contrat. Tout ça, le contrat, mon sous. Donc, ceux qui ont ça, le contrat, c'est dans mois de mai pour travailler. Pendant que tu as un contrat. Avocat nangai maître Raphaël Kibuka, maître Michel, maître Serge, bavandi to solo li balobi bon dans la vie. Des fois il faut accepter on a terme ming Christian Lobaka. Il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison musu ya munene. Moi je me suis dit bon il n'y a pas de problème. Tokoyo kozala bizengi, to ça na moi j'ai ya kizengi. Bien que tozana contrat. Bande ko nangai. Monsieur Chabani a lobby nangai na futa $4,000. Na uti na 300 pour na futa $4,000. Papa. Société nini obino boyebi. Banda TV banda mutu ko futa $4,000. Ata ba brassicole na ko futa. Ata ya télécommunication na ko futa. $4,000 le mois. Bana lobby te. Wana eko simbate. To koti na ba discussion ebele ote au salaka 20 heures du temps au salaka 20 heures du temps il y a 20 heures na diffusion et puis la diffusion salaka 40 heures papa nazanga mon côté batonio so baleka na chaîne ba magazine ezebele pourquoi chaka rigueur na makambo wana te kako yangai ngana bibo problème ezate bande ko boyo kanga s'il vous plaît na komi na place oyo ekoza moi glissa moi biloko ko mebele na kozongele loko te so ekeke déjà. Tokomi na likambo wana si ma discussion ya biso na ye natangi bato bazalaki na kati natangi a maître Raphaël pour nanga ya mbongo elongwe na $300 après discussion tokomi na $700 eza d'abord rebelle mais tondimi yango ba doubler ndako mais tondimi ko futa 700 et puis ya mibale toye koyokana pour na ba heure ya diffusion ya rediffusion parce que problème nezalaki soko sali émission na tongo direct na heure ya rediffusion ozo tourner lisusu ngana expliquer que ba raison ezalaka boko za na tongo bo sali actualité mais na moi actualité mususu se produit pour na kozala en temps réel il y a possibilité oya ko tourner na heure wana et ko ça la problème té après singa condition avant ça la bongo il faut senga o informer ngai au préalable na trouva qu'il y a un problème té alobi soki yete okoyi koloba na ndeko Gilbert soki ndeko Gilbert azate ozwi DG ndeko Mandeki nga na moni yango problème te eza administration biloko tosalaka depuis kala
soki tosala émission na tongo eke na poko esengeli tosala eloko tosalaka bongo tokosignifie bango mpo totala disponibilité ya plateau et puis tozwaka charge ya bato nyonso bazotravaille wana mpo bazotravaille en dehors ya programme normal tosalaka yango déjà donc oya koexplike tomonaki yango problème te nyonso eleki nango normal natuni ndeko Shabani na suka tosala nini nalobi te makambo ya bacontrat totikela bavocat mpo ezali domaine na biso te bien que je suis étudiant en droit mais naza na maîtrise ya koélaborer contrat te toyokani bavocat na ye na bavocat na ngai bakota en contact mpo baélaborer contrat oyo ya sika babakisa baelema oyo ekozala pour que tosigne ok sikoyo en attendant contrat ekosalama ngai il faut na tourner lobby attitude à prendre nasala nini nafuta mbongo to nafuta te po il faut na banda tokomi da na suka sanza po lobi na ngai ke soki nafuti te tokosala te alobi na ngai tu peux payer na kei na koti ti place bafutaka na tindi trésor kalafa ye assiste tofuti $1400 pour na 2 mois mois ya mai na mois ya mars et na mois ya juin pardon mai na juin donc sanza o tozali na o eza koya tofuti yango $1400 tobandi musala en attendant bavocat bazo travailler pour ba na contrat ba terme de référence ici to sololi makambo eleki malamu na bandi ko sala na nga kitoko to komi lundi toza na problème te lundi to yebi eloko te to invité honorable Daniel Saf ouais à s'excuser normalement il fallait zala nande ko aller en lenga ba ye po ba sala débat na bango bomo mesana ba téléspectateurs baza et belé à travers nani la République et puis le monde, bazali plus de 50 millions de personnes bao balandaka bosolo na politique. Boye bibino moko bosolo, nazani loko na kolobate bosolo eza su yanga ite komi ya biso nyonso. Bosolo yango nde service traiteur, bikolo nyonso bazolia. To kamwe. Toya na tongo toya kosala émission, tokuti porte ya kokanga na ba invité. Quelle humiliation. Obengi bato basokoli balati bilamba batie carburant bafuti mbongo pona émission tosali annonce bato bazozela émission manque nalingi d'abord à partir ya awa na te na on azo répondre na otombo la maman nalingi avant peut-être na répondre à question à maman nalingi na remercier ma camarade journaliste nyonso baoyo batiki ngai na etumba oyo te nalingi koloba te ke ngai nde naza meilleur journaliste soki bolobi bongo bokosi eza ngai te meloko nayebi nous sommes une équipe na kati ya équipe moto nyonso abetaka aza na rôle na ye azojouer mais na finalité ezali équipe ezwa victoire nazali contre ndenge kulutu na ngai lifoko alobaka yembaka yango mingi boza na kati église moko yo moko pasteur yo moko trésorier yo moko mobeti mbonda yo moko mpe oza interprète au juste église yango eza ya ndenge nini kata passe kabola nkembo merci na bacamarade journaliste merci na bandeko na ngai ya bunya oyo esika bato bazokufa ebele bango babengi baleli na motema na bango mpo sango asalimisa te merci na bino nyonso à travers le monde akoka kotanga bisika te na ndenge bino kosali motuna eza boye nalobi na yo mpe na bandeli natomboli yango maboko nalobi ya solo ngai na ndeko Shabani lokola biso to résilier contrat te biso toza na contrat na ndeko Shabani toza na contrat biso motema ezopela po te tokokisa contrat toza fidèle na bangagement na biso vis-à-vis na ye yende apekisi biso tokota na droit ya korespecte contrat toza na eloko mosusu te soki eza na eloko mosusu ebombami na nsima ndeko Shabani nda explike biso mpo biso toyebi te oyo ayebisi biso eza kaka bakosala te mpo na nini toyebi te sadi soki azwi information akomeli biso soki ozwi su makoki ya conférence te obengi nga na telefone to ye na biro soki eloko mosusu asika eza na koyebisa yo me na sikawa ndeko Shabani aboyi koloba eloko mosusu kaka aboyi biso tokota réponse apesika yango wana
la même focus façon comme ça qu'on travaille on a l'accès bino et le rôle à Jack Bauer 24 heures qu'on sommes américain va bimisi techniquement la va changer ça là c'est ça qu'on veut le démontrer là toi c'est un rythme voilà donc ce que nous allons dire sur le terrain on a quelque part de retard parce que vous avez changé rythme ça ne sert plus les annonces auto ça la bino pour que ton compte dans ma vie tu vas fouiller mais au préalable c'est-à-dire invité à mardi à semaine prochaine le roi le toi mardi toi dans la CV à partir à l'heure donc on a lundi alors maintenant avant tout comme lundi pour communiquer biso chef direct ton communiqué na bino c'est ça qu'on a dit ton communiqué na bino donc mais le programme na biso au-delà du Congo le programme c'est très ndenge za la kaka donc le programme biso eloko changer ate et très ndenge za la kaka akani porte ya régie donc moi to kota exact donc biso te to ko ba élément ce que ça Ibrahim Kabila il fallait que ça non vu ça suite non suite je crois que ça mobali ceux qui peut-être bateau ba bien il a eu à prendre de risques na makambo moins belé non même dans la région il a eu à prendre de risques makambo belé makambo tali mais donc je crois pas qu'il y a ko banga de Ibrahim Kabila et plus de ko Sabino belé parce que émission avec Ibrahim Kabila to préparer on a tendance nyonso on a réuni toutes les tendances possibles même au sein de la famille pour tous les décisions pour présenter l'émission là. En plus, nous, on n'a pas fait une démarche pour tout le cas de Ibrahim Kabila sur l'émission. Non, moi, j'étais la première personne à avoir été contactée. Annonce ça là on a les réseaux sociaux. Et puis, à contacter Bisso, on s'est dit, prenons un temps de changer. On a échangé dans Sabino. La semaine, on a une émission, ça passe la préparation, notamment l'émission Ibrahim Kabila. Et ça passe la préparation après. Merci, vous étiez beaucoup, vous étiez nombreux à nous suivre. Bomoni Leman, Ndenge Leki, Landi Binomoko, Israël Moutombo Ndenge Apeseli, à qui la faute, point d'interrogation, n'a pas raison, n'a pas la faute, et Tikali Binomoko bo juger parce que y a Pessi avis nae, mais je vous promets, dans 48 heures, na Royambela Bino, Chabani Record, PDG à Congo Web Télévision, à Kopé, la Bissopé. Selon Yé, pourquoi à suspendre émission au sur la politique na katia chaîne Congo Web Télévision. Merci à toi les grands prêtres César Ngadi. Bon s'abonner et belé na chaîne Nabino Cléboa original. Bon s'abonner na chaîne Nabino et à chaque fois vous banda toujours kozwa actualité. Alors on a ko kabona bongoté sans qu'il n'a pas sa merci na grand prêtre César Ngadi Cléboa. Toujours continuer toujours au Kangabango. Merci Nabino parce que Bino de Bossa la émission Oyo à chaque fois tout les magabo et tout présentant on a partenaire minene ya émission Oh le peuple d'abord. Merci à toi maman Emiline Semba na Londres, motema à tous pepele ya Mbetolo. Merci à toi depuis Londres. Merci à Papi Lino, Chedo Katanga. On a bazaba famille nangai Raiden Lubaki, Christelle Katanga depuis Paris. Merci à toi, bah soutien na yo, ezo salanga vraiment bien. Delvi Bajiki là, yo pe ba soutien na yo, à chaque fois zo benga ngai une émission après émission, ezo salanga vraiment bien. Bah code wana pe, ezo salanga vraiment bien. Grâce Nzuzi depuis Londres, ya yo pe yango wana une fille pas comme les autres quoi. Grâce Nzuzi qui est l'ingrato boake mingi bongo, grâce Nzuzi pas comme les autres. La servante de Dieu, Mosali Nankolo, donc voilà. Partenaire Mounene émission Oyo, le peuple d'abord. Merci à toi, Tantine Nono Kapinga, la fille à la taille électrique. Merci à toi parce que bah soutien à Yopé et Loba mi mokil mobiba va comprendre que Gadimou ya mikolo beauté à kosakanate parce que ozo fournir Tantine Nono Kapinga ozo fournir à kosakanate parce que mikolo va cravate ya somo, va chemise à somo donc elle a ça vraiment que au sala musala ndenge zalaka. Alain Katanga. Merci à toi aussi, merci à Saddam Katanga, merci à toute la famille Mouya, merci à toute la famille Zola, merci à toute la famille Katanga, merci à Kelly qui a la Zola quand concept derrière la caméra, merci à Rance Mouya Maestro pour la Moussala Boosala. Alors, dans 48 heures, vous allez toujours connecté, dans 48 heures, Tozo Yambelabino, le PDG Chabani Record, après c'est la biso, et l'okonini a suspendre émission au solo na politique et pourquoi ba matisi la ki bango ka mbala moko salaire parce que bande ko foot $300 mbala moko comme on a $700 ba raison na il faut to yamba moko le PDG Chabani Record ndé tu be ndenge masolo ko kendi. Alors ngana bino tukutana numéro zoya au revoir bye. Hey,
ndeko grandi lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yesali biso mabe biso mpe bakolaborateur ya rcc totelemi Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.